mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Vom Television na bisika nyonso bozwami oyo bomesana kolanda etando ya baindo oyo eyekola musamakanisi ya baindo toyebi ete bozaka wana ebele ya kolanda biso topesi bino bambote ya ebele bino baebolandaka biso awa na République démocratique du Congo na bino baebolandaka biso na Angola na Brazzaville ti na mikili ya poto kuna bolandaka biso na nzela ya bamwangisi Vom Television na YouTube. Tupesi pe bayenge keno na chef spirituel ya religion africaine molandi ya Yambo ya Vom Television Fungukusu Kiambu nzala mpanda na Angola nkambi ya banganga ngunza nyonso pe bayenge na banengwa kialakio makuku matatu masimba nzungu pe bayenge na vundi mamo bandeko balandi toyebi ete komingonga obolandaka émission mindule na mokili oto esaka bino émission mindule na mokili tina oyekelameli na Vom Television ezali pona kolamusa makanisi ya babeti mindule po ete ba transmettre mayantina na mitu ya batu pamba te soki makanisi na bango ezali kolamuka nde bakozala lolenge wana yango moni Vom Television akelaki émission oyo mindule na mokili pona toya kolamusa makanisi ya babeti mindule kasi na émission oyo ezakaka te bomonaka biso ndeko bagenda toyaka tolobaka na bino kasi ezali po tokutanaka pe na bino babeti mindule tolobela makanisi na bino kolandela mindule bino boza kosala pe tolobela bamindule na bino yango tina oyo émission oyo ekelamelaki nde na plateau na biso ya mokolo mwa lelo tozali biso moko nde tokosola na bino kolandela mai oyo tolengelaki to sujet oyo tolengelaki ya kosola na bino oyo ezali mindule ya révolution. Mindule ya révolution to pe toloba musique révolutionnaire toponi sujet opona nini toyeba lolenge ba musicien ba se révoltaka na musique na bango pamba te révolutionnaire azali mutu ya makanisi ya kolamuka yango moni sujet oyo ekomeka muke kolamusa makanisi na bino babeti mindule yango toponaki sujet oyo mindule ya révolution to musique révolutionnaire toyebi ete bozali wana na bandaku na bino pona kolanda émission mindule na mokili nde yambo tokota na kati ya bozindo ya masolo na biso oyo tolengelaki pona tosola na bino tosengi bandeko ya régie bakoka kotela biso loyembo ya Franco o ayemba Kwame le pouvoir noir nde sima tokozonga pona tobanda makambo na biso ya lelo. Nakoka mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotuna kantina mpo basala biso moto mwindo tozali kaka na mpasi nakosengaka na Nzambe nakosengaka na Nzambe ye nde asala mposo oya moto mwindo baninga misusu akobotama na kati ya bisengo akokufa na bisengo biso mimobange omono mpasi moto mwindo kolia na mpasi kosala na mpasi kozwa na mpasi Nzambe osala biso mposo oyo tina nini bandeko tokonyokwa mwana mikili miso tokonyokwa mwa mpona mposo oyo tokoma lokola nani mawa nakotuna kantina biso tokomonoko mpasi nani asala biso ezali ezomasiya non 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 jamais
non nzambe te likambo te tokolonga mpasi oyo moto mwindo akomonaka tokoyebaka te bandeko ntango ya kala bazalaki koteka biso na saki ya mungwa bakomaki kotekisa biso lokola bamarchandise tomona mpasi yo mawa tokotuna kaka na nzambe ayebisa ye nde asala tokolela butu nyonso na nzambe mai kaka na miso mpasi tokomonoko bandeko tokoyebaka te soki tozali na mpasi soki nakanisi lobi nakokufa na mpasi oyo ezali na nga bandeko nakoyeba nini nakosala na kati ya mokili te bandeko no nzambe te matondo mingi na bandeko balandi wana ezalaki loyembo ya tata na biso Franco ayemba Kwame le pouvoir noir alobela pasi ya baindo pasi oyo baindo bayokaka ayebi te soki ezalaka etumbu mpaki na biso baindo mpo baloposo nyonso eza malamu kaka biso banoir nde tonyokwamaka yango alanga nzembo wana akomaki na niveau akanisa makanisi wana mpo alobela yango na loyembo na ye kasi bandeko balandi kaka ndenge tolobi tokolobela musique révolutionnaire mindule ndenge toyesaki bino ezali message oyo ezobalana na mélodie mpo ekende komemela motu ya ntina to mpe maloba oyo ezobalana na bacirconstance mpe baréalité oyo ezingeli bato yango wana ntina ya mindule kasi révolution ezali mbongo wana oyo eyaka na makanisi ya moto to mpe na bomoto ya moto yango wana ntina ya révolution ezali mbongo wana moko boyaka kati na moto kolandela makanisi na ye révolutionnaire azali moto azoluka mbongo wana na bomoi na ye kolandela bisika amoni ete ezosimba te yango moni révolutionnaire donc akotelema mpo aluka mbongo wana mpo likanisi ya malamu ekoya kati na ye oyo ekopesa ye basolution mpo apesa basolution ase révolte na esika oyo amoni ezosimba te donc bato base révoltaka na bisika ebele ndakisa na politique barévolutionnaire mpe baza na politique ntango bamonike ya politique etambola malamu te tala mibeko batieli biso ezobalana te na bobiso fo tose révolte tolongola makanisi oyo topesa makanisi oyo lolenge moko mpe na religion bato base révoltaka na religion bamoni ndeti biso boye religion christianisme depuis ekota awa ekumba solution moko te kati ya l'homme noir enyokolaka toujours biso même sur le plan spirituel ata tonga ya pamba tozosala te bato bako se révolter ndenge nini religion ekota awa lomemata mbongo wana moko boye emema mbongo wana te yango tobi base révoltaka na bisika ebele sikoyo musicien ase révoltaka na musique parce que maloba ya musicien ezalaka na kati ya baloyembo na ye esiko amoni ete ezosimba te nde akose révolter par exemple neti lelo race noire banoir tonyokwamaka bapasi na biso ebanda kala esengeli bapasi na biso esila yango boyoki loyembo wana bapasi l'homme noir amonaka mokili mobimba bato moko te bamonaka yango siko lokola musique ebalanaka na bacirconstance mpe baréalité oyo ezingeli bato mobeti mindule sikoyo akoluka akoma texte ya malamu oyo ekobalana na bacirconstance oyo l'homme noir akutanaka na yango mpe baréalité oyo l'homme noir avivaka na yango nde akolobela yango na musique ndakisa tata Franco ntango alobeli loyembo wana ezali mpo mbongo wana moko oyaki na makanisi na ye nde alukaka afongola makanisi na ye alobela pasi ya baindo donc ntango bayembaka musique ya révolution eza na bastyle ebele eza na moto mosusu akoki koyemba musique ya révolution alobeli ndakisa pasi na biso baindo nde tomonaka pasi me apesi na ye basolution te mais eza na moto mosusu ayembi alobeli pasi ya baindo mpe apesi basolution mpo ani tobi bongo mpo eza na différence ya mindule ya révolution na révolutionnaire ndakisa Franco est-ce aza révolutionnaire na ndimi te aza révolutionnaire te pourquoi topesi différence ya musique ya révolution na révolutionnaire musique lokola ebalanaka na bacirconstance mpe baréalité oyo bato bazovivre na yango alanga nzembo akoki na ye ntango mosusu koloba maloba oyo ekolamusa makanisi ya bato kolandela parcours na ye ya musique akutanaki na eloko moko boye elamusa ye makanisi na esaya nini alobeli yango mais aza révolutionnaire te so révolutionnaire aza moto oyo aza déjà na idéologie wana na makila na ye
Donc même atteint à kozala na ya révolutionnaire, même la musique na ya se révolter, partout azo se révolter. Yango na tobi révolutionnaire na mutu atambola ki na parcours à se révolter na ba musique na ye. Yango moni ba style ndeti ya musique ya révolution eza ebele. Tous en ndeti na rap. Rap eza style révolutionnaire parce que rap e outi na ba révolutionnaire noir. Rap e botami na ba ghetto noir na Amérique. Donc tant ba koko na biso ba indo o bazaki na Amérique. Mindele balé ko pekisa bango basala ba discours na tango wana na Amérique. Ezaki interdit na l'homme noir sala discours. Donc ezaki pas interdit na ba noir basangana ka bango na bango basololaka. Yango moni ba koko na biso bazaki na Amérique ba moni ndenge nini tokoluka to créer loko moko boye po to se communiquaka po message to wana ngo ekomaka na bandeko na biso. Ndo mona bandeko mususu bazwi mwa idée wana. Donc mutu mo sandeti azo ningisaka mutu. So mundele pe otane kate tango moko ana zo ningisaka bongo ale moko andi so koloba maloba to mona kapasi na mboka na biso photo zonga na mabela bakoko na biso to pesa exemple ndenge musique ya révolution rap e botamaki. Donc moko pesa rythme ezo kita bongo ale moko so azo pesa siko message ndesko mindele ba mona bango tango musosa nkaka lolenge ya baloyembo batiki siko bango lolenge wana ndesiko message ba noir bazaki na yango o mindele balé ko pekisa bango ndi bakoma esko ko communiquer yango ko loba yango siko na baloyembo na bango. Yango tolobi musique ya révolution ils ont ba style belé yango to pesa exemple ya rap. Donc e botami na ba ghetto noir tant ba noir baluka ki ba se révolter ko landela ba passe balé ko mona na Amérique ndi balé ki ko créer ba style wana. Yango monaka surtout uneti na rap hip hop ezaka na ba argot parce que zambala liboso ba noir ndi mutu ba créer ba argot na kati anglais. Ba argot za lokola ba phrase moko codé parce que balé ko lo ba vérité boité na polele balé ko codé yango. Par exemple, il y a un libota, na français mtalobi, je pars voir la famille. Mais mutaro kodango pe je pars voir la mifa. So pour comprendre que mifa on est a famille, faut y baquer, est a famille. Donc ndenge moko ba argue bota makina ba anglais, ba noir bazolo ba message moko boyo ko la balé ko banga mindele bazo coder en musique. On a na hip hop, ils a na ba code. Donc pour comprendre ngo il faut la pena na idéologie wana na rap wana. Donc ba style ya révolution est belé, on te pesa exemple ya rap. Ezana mokolo mususu ya to lobela bino pena na bozindo pena masolo ya rap lolenge rap bandeli ti pe rap komi boy ndenge moko pena ba reggae eza ba style révolutionnaire ya mona kati ya reggae lobela beaucoup plus message ya ntina to pe ba réalité o bato bakuta na rana yango ntina pe reggae za po ipesa message ya malamu na kati ya mitu ya bato mais tozune ti Bob Marley reggae ale ko yokana te po reggae pesa lolenge moko e botami na ba quartier pauvre na Jamaïque. Ba indo kaka bakoko na biso bazaki na buumbu na Amérique ko landela ba pasi o balé ko mona ndi ba ko créer style ya reggae na ko pesa exemple ba tout ça bango mabanga ndenge ba tout taka ba marteau wana ka siko misobe ba olo bakati bazo yemba bazo bela ba pasi bango ba mona wana kati ya Jamaïque. Donc izaka parmi ba lolengo esaki ki reggae botama mais reggae ce qui est en plaire vers l'année 1960 1970 tant Bob Marley a juste en plaire na mokili nda tombola ki siko reggae yokani. Donc ba style ya révolution ezali ebele. Donc musicien comme marana niveau à se révolter ce ka moni ndenge tolobi moni makamoko ezo simba te nda ko se révolter na kati ya musique na ye. Lokola toza na kati ya émission mindule biso tolinga tango toloba to tie mindule nde to sengi na bandeko ya régie batie la biso le yembo ya Tiken azali bongo ivoirien nzembo ayemba plus rien ne m'étonne si matorozonga na plateau na bino. Partager les mots, quel est le Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak,
moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Matondo mingi wana bouti koyoka loyembo ya Tiken azali ne kaka ndeko na biso moyindo menangambo ya Côte d'Ivoire pambata sosolaki bakabole Afrique sans que ba consulter biso ba noir bakabole Afrique sans que ba yebisa biso et parce que mindele basala nyonso na volonté na bango sans que ba yebisa biso. Donc quand on est au pesa exemple ba style ya reggae ezara pona elobela mayanti na to message moko bo important kolandela ba réalité to pe ba circonstances ou ba to vivre na yango. Kasi lokola mindele balandelaka l'homme noir na bisika nyonso même na musique balandelaka biso yango moni rap o ezaki style révolutionnaire lelo rap ya susu na mouvement wana ya style révolutionnaire te les asoso na lolenge o ezayelaki te yango to baraka mindule ezaya ko beba isengeli mindule ezonga lolenge bakelelaki yango ezalela lelo rap ekomi nango ki gang donc na kati ya rap il faut baba ba insanité na kati dans le na kati ya rap ba texte eza mingi maramba ki kuluna torozo kisabino torokata bino monte ke ezobala na tena lolenge o rap ezayelaki po rap eza mouvement eza style révolutionnaire mais les lots déviation et comme na ngoya bato ateti donc zone eti attitude ya ba rappeur na biso donc au moins neti mutu ngo ala yanke donc on dit makutu teke aza mutu moko akopesa message po nini na altitude na eno na zomema ki yanke koti mingi asaili mingi lolenge ezobala na tena na lolenge o rap esengele ezalela lolenge moko pe na reggae déviation e koti na isika batu balandaka ba message ya reggae ndele ro alandelaka biso aya ko créer siko style ya sika kaka ya reggae mais abinga ngo raga kuna azui asaisango ba clip ya kitoko ezolobela mwasi na reggae ba chango identité ya batu ba melaka diamba donc ba nzembo moko boya simanda ko isika milinge e matelaka po batu ba attirer ba pesa pena makanisi na bango te na reggae yango to esaki bino Bob Marley azaki na idéologie déjà ya révolution katina et pas azaki na makile ya révolution Zwa banzembo Bob Marley ale koyemba ele ko lobela ba réalité ba pasi makambo o esengeli na mutu ayoka a bénéficier na yango kasi le déviation ekoti reggae ezo pesa sur message te o esengeli pesa lolenge ekela melaki yango to lobi musique eza elembo mutu abuta maranango bato o ba ko sala la musique lolenge le ngo baneza ba yo bazana elembo wana soki baza conscient soki ba balani donc conscience na bango ekambi bo moto na bango. Mais tant que déjà conscience na bango ezaya kolala ezaya kola mukate donc erokamba pena bo mutu na bango te po ba bimisa ba mayanti na kolandela elembo bazana ngo ya musique yango mutu ba ka isengeli ba musicien ba la musara makanisi na bango esika ba moni etezo bala na te esika ba moni ke makambo etambola te ba la musara makanisi na bango quand to komi ndeti na 1971 na politique ya recours à l'authenticité loko les aki période ya révolution Mobutu a telemi pour la révolution pour na kozongisa bato na authenticité makanisi ya bainde koma ekola mukana tangu wana ndakisa tata na biso ki ya mwangana verkisi wa imba nzembo ya nakomitunaka donc milimo ya bososole koma ekolata bato yango koma ki tina niveau na ngambo ya musique ndeko bandeko moko mike balamuka neti nzembo ya franco so tali kaka ba période na ngeza période ya révolution nzembo ya nakomitunaka période ya révolution so tali na maloba o tataki ya mwangana lobaka alobi ye pasa la nzembo wana
azalaki na église catholique ntango baopesa bango bapapier amoni ke bazotia satana mutu mwindu nzambe baotia ye mundele nde likanisi yeki kosala ye me ndenge nini biso tozalaka kaka basatana mindele nde bazalaka banzambe yango toyebi lokola révolution eza mbongo wana oyo eyaka na makanisi ya mutu nde mbongo wana eyaki na makanisi na ye aloba nzambe nakomitunaka mpo na nini basantu nyonso osengi ndele donc ezaka po elamusa makanisi na bino sikoyo soki bamusicien bazalaki conscient ntango moto ataki ya monga na ye mi nzambe nakomitunaka basantu nyonso mindele bango sikoyo bamusicien mbongo wana esengeli esala na makanisi na bango batombola sikoyo basantu ya bahindu na bamusike na bango balobela sikoyo basantu ya bahindu mais kolandela l'homme noir azalaki toujours makanisi ya kolala donc azalaki ya komiyeba te batika mpe lolingi wana bato mosusu bamekaki kolamuka misusu mpe batika ye kaka ya kolala bongo nde tosengi lisusu na bandeko ya régie batiela biso loyembo ya tata kia mwangana na komitunaka mpo eza nzembo moko elamusaka makanisi pene ya moto oyo bamaki te ya bareligion oyo eza makambo na biso te biso fo tozalaka na makambo na biso ya basanto basanto kolanda te nde tolanda loyembo nsima tozongi lisusu na bino. Nakomitunaka, nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o, koko na biso ya kala ye nani ye, Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango nde mindele basantu nyonso bango mpe mindele mpo na nini o nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o babu kwa Nzambe tomonaka boye basantu nyonso foto se mindele banzelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapi o mama nakomitunaka 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 Nzambe o nakomitunaka o poso mwindo eutande wapi o poso mwindo eutande wapi o banoko bakanga biso mayele boye bikeko bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako Nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitoni ndako kasi bikeko yango se mindele mpo na nini Nzambe nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o baprofete mindele biso tondimaka kasi bato mwindo bango bandimaka te mpo na nini Nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te mama nakomitunaka nakomitunaka
matondo mingi na bandeko balandi wana boyoki loyembo ya tataki ya mwangana na komitunaka ndeti na ngai mokona okaka nzembo oyo nakenda kotungisa koko na biso kokwe mutu mwinda uti wapi adana f bazaka mindele po anini bongo ndeni baboti batu mwindo po anini lokola musicien wana komaki conscient makanisi na ye lamukaki na nzembo ayembaki tanga na yoki yango ekekola musape makanisi na nga na mituna pe lolenge wana yango tolobi eza kaka bajara texte wana te bino pe bamusicien boza pe na bajara batexte oyo ekomema bambongo wana na mitu ya bato kolandela isika oyo bomonike ezosimba te esengeli tolobela po elamusa makanisi ya bato yango wana ekolamusa makanisi ya bato donc ndenge tozoloba bamusicien esengeli bozala conscient bobeta musique botia maloba ya ntina maloba yango pe ntango bozotia yango bozala na elikia ete ntango bato bakoyoka yango makanisi na bango ekosala nini makanisi na bango ekolamuka yango tolobi na ntango ya authenticité milimo ekoma ekolamuka po eloba banzembo ya vérité ebongo lelo sikoyo ntango tozali esenge pe milimo pe ya bamusicien esala elobela makambo kolandela période tovivre baeglise ezebele yango tolobi motataki ya mongana na ntango ayembi nzembo na komitunaka lokola mindele balandelaka biso nde tolobaka bake kocreye histoire ya bakanza mpo babimisa mosantu ya moto mwindu mpo nzembo ya tataki ya mongana impact nango ezala mokie sikoyo ntango ayembaki nzembo wana esengaki pe bamusicien ndenge tolobi babalana na likanisi wana babimisa su makanisi ya esika wekomema mbongo wana na mitu ya bato mais basalaki yango te ndenge moko mpe na lelo oyo soki bamusicien bayembi neti mwa miziki moko boya ntina oyo ekolamusa makanisi ya bato miziki wana ekoyokana te kofinana koto wana deya totalisa bino yango bafinaka yango parce que l'homme noir balandelaka biso de près pa ya mindele balingaka te makanisi na biso elamuka yango tobaki vam télévision koki kotika te eteni moko boye buzobe ezalaka neti na ngambo ya musique yango mona aponi émission mindele na mokili po elamusa bamusicien na ngambo ya musique donc na bino pe peuple lokola bino bozaka mingi bafan ya baartiste donc esengeli mpe bino boyebarke message oyo bapesi nga oyo eodétruire emanango mbongo wana te inutile mwana nga yokango donc bino mpe fo bozala conscient yango tolobi société ebebi à partir ya bamusike ya baye oyo bazobeta lelo nde babebisi société alors musique ebebi à partir ya censure ndenge censure elandelaka bamusike te yango esengeli sikoyo ebonga nyonso musique ezonga na lolenge oyo musique esengeleli ezalela donc bamusicien bozala pena mayele yango tobi tobanda kosepela boyaka na plateau na biso ya émission mindele na mokili tosolaka na bino toyeba makanisi na bino kolandela baloyembo na bino pasi oyo bakoko na biso bamona na amerika papa oyo batalisa yango moni tolobi musique ebalanaka na baréalité oyo bato baviva to oyo baréalité oyo bato bazovivre donc musicien aza wana mpo asunga peuple na koyebisa ye maya ntina oyo ekosunga ye oyo ekolamwisa makanisi na ye oyo ekomema mbongo wana mpe mema baide ya sika yango tolobi nasepelaka mingi na orchestre Lukiovo orchestre Guillaume Matata oyo bango balobelaka mingi mpe na banzembo ezotombola bato na biso na bandinga nzala mpanda baza ebele donc bamusiki mosusu oyo botiaka yango ka te elobelaka maya ntina yango esengeli botiaka ka na bamusike oyo elamusaka makanisi ya bato matondo mingi na bandeko balandi ya Vam Télévision ntango oyo émission mindele na mokili ezalaka esengelaka mpenza na bino mpe bafani ya bamusicien yango bolandaka yango mpo boyebaka buzoba to mpe maya ntina oyo bamusicien balobaka ezobalana to ezobalana te mpo bino moko bokorigaka mpe boevitaka mpe koyoka baloyembo omoni ke ezobalana te na conscience na yo yango moni mpo bamusicien bakoma kotransmettre message ya ntina esengeli bakoma conscient mpo soki bakomi nde conscient ekozala bien mpo bakoma sikoyo conscient fo bazala na bomoto na bango moko non bazala na bomoto ya bapaya na esika oyo bolembela maloba oyo ekolamusa makanisi ya bato me bino bootala boko pesi kota koyemba makanisi masolo to mpe maloba oyo ekolalisa makanisi ya bato na esika bolobela mayanti na baréalité bato baovivre bino bolobela bino baréalité ya libanda donc ezobalana te na lolenge ya musique yango tolobi musique ezalaka elembo baye oyo baza wana mpona kotambusa musique lolenge longo bana eza baye oyo baza na elembo ya musique sikoyo mpo bakóma na niveau wana bazala conscient na baye oyo baza na bango na elembo ya musique te nde bango baosala nini bazodétruire musique yango tolobaki style révolutionnaire ekomi nango style ya bakuluna reggae style révolutionnaire ekomi nango style ya bato bamelaka diamba
donc ba style oyo ezolobela mwasi yango nde batomboli yango moto baki émission oyo tina toponaki sujet ya musique révolutionnaire eza po imeka kolamusa makanisi na bino yango moni mamaka mususu to bana pena koya kotalisa bino yango na bozindo na yango kasi lokola etando ezali ngonga nde topesi matondo na bino bayebozwaki libaku pe bayebopesaki ntango na bino ya kolanda émission mindoi na mokili na kati ya Voix mu télévision topesi matondo mingi na bandeko na ngai na ya libota na bandeko na ngai ya etumba bisika nyonso bozwami po anite bambote na kilandi mambutsa kala obolandaka émission mindoi na mokili topesi pe bambote na DG na biso ya Voix mu télévision DG kwa mambo pe topesi susu ba matondo ya mingi na BNG bana ngangu bana mayele pe na lisanga nza ko mabobimba ndinga nza na mpanda lukiovo bozawa na ebele yango tolobi boyaka tosolaka na bino mai matali musique po bolobela ba message o bino bokomaka na ba texte na bino kasi soki bomonaki biso tobimaki boliboso ya ndako na bino bozongisa matondo na équipe technique ya Voix mu télévision na sima ya matalatala tozaki na tata kwaku maisha elongo na tata mbala mansalila na ngambo ya son tozaki na coach matumona pe tozaki na bandeko bazaki na biso na studio na biso tozaki pe bongo na mokambi ndombele tozaki pe bongo na nengwa diakota tozaki pe bongo na bandeko bazosala stage nde bongo biso na bino tokutani na émission oyo ezali koya nde tosengi baloyembo ya kitoko to pe loyembo moko ya kitoko papa wemba esclave oyo kokabola biso na émission na biso ya mokolo mwa lelo tokutani na bino na émission oyo ezali koya. Luther King, Bessie Smith, Bob Marley, Baso Bazala Kasi Kolela Pasi ya Bongo, Nalola Tana Bango.
Maria Teresa kasi mopaya tingama monokoli na Sud Africa. Nakolela nakosenga boya tosimbani Winnie Mandela botoluka liberté mwana ya Afrika ere nakolela bebe nakosenga bebe boya tosimbani Zilzi Mandela botoluka liberté. Mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko. Mikili misusu bato mwindo fungola na monoko. Nakotuna kantina